Mission TV, le miroir du monde. Les chefs de l'État, comment est-ce papier à toilette? Ce sont les mêmes exemples. Il y a un monté stratégique. Baloki Joker Nabango, ça fait Tango. Un Moutoyo, il n'a rien à gagner. Il a déjà tout perdu. Vous voyez que Tango Mwamba n'a Azaki élite en 2011, Azaki élite en 2016. Pour moi, bien opposant à la coalition. Coalition des gens qui ont décidé na candidat. Mais elle va commis la bureau de vérification du Sénat dans un quartier caché. Et ça, quand FCC, c'est pour dire qu'il y a envoyé sous roche. Quand il y a un salaire dans le FCC, dans le gouvernement, la côte de FCC, mais tout ça, la opposition sénateur de l'accord. Que n'a pas vous voyez, Azoya commencé au conflit, mais Azoya, on a beaucoup de les lois, il y a un régime, il y a pas dictature, il n'y a pas monde d'ordre ici. Il faut que les Kabila, dans le conseil, à comprendre que le régime, on a compris ça, on a cabinet, on a donc naza député na walikale eli mais awa na kitasa na parlement na tati ya moto le tata mbozi Tshisekedi azwa courage ni akotikala na histoire. Il faut now après une année comme constitution et lobby à dissoudre le parlement wana puisque le parlement wana est source à conflit, le parlement wana est un conflit. Deuxième, à quel est la constitutionnelle puisque ceux qui y a sali à côté barare oyo bazo koranda na bongo ya tata mokonzi. Alors na ke ko aller na bato ya PPRD de ko ezaki passe ko mona même ba dossier yo ko bayi ko valider ka wana ezaka bato na kwa PPRD ya wana tena ni solo après erto ko lomba pona ba réforme ya constitutionnel. Il faut ko éviter ba politiciens bato bataki engagé politiquement les ténèbres ko ya biso na bakambo ya justice. Assemblée nationale est à 500. C'est un solo. Baé pour rendre arrêt 531. Donc, et l'équipe. Si vous traitez, vous c'est pour dire que tant que moi, la zone on a déjà tant que moi, à cause de trouver l'objet, n'a pas qu'à wana, il y a pas de mène, n'a pas de coulanga, il va dire n'a pas de Roma, qui va candidat, ou préférer comme ça, puisque ma activité politique, c'est un combat, n'a pas de il y a une mission, il y a tant que moi, et ça y a coupé sa cao, puis il y a ceux qui présentent la République a commis des situations, pour ça l'intérêt. C'est-à-dire président sénateur. Donc, tant que moi, il y a la future président, la constitution est prévoit 60 jours, et on va dire qu'on est au-delà. Ce qui fait que Makambo va ne pas qu'il soit dans ma ponani. La baguette, va dire qu'on soit absolument. Ta portable uza funga nuki. Qui soit c'est Pix. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est ta femme. Louis. Ah, ils en yo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ngale lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka de service. Mais ma chère CPX oyo ezali GPX 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi batali na sa mabele
oyo soki ulamsi bango bando yoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacrosse ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya gpx mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Boye malamu baimboka balandi ya émission Tokundola émission à population bandeko bozwami libanda mboka bozwami na Congo boyebi ete tozali na esengo ya kopartager na bino oyo ezali basango ya mboka ndenge bozali ko constater bandeko tozali na hôtel du fleuve Congo hôtel wapi tokokutana na moimboka pona kobeta masolo ye azali nani boyebi bino moko na oyo etali masolo ya mboka to ya makabayi politique lelo tozali na esengo ya koyamba oyo azali ministre honoraire ya tango ya mwana mboka feu maréchal Mobutu ministre honoraire vice-ministre honoraire plutôt ya gouvernement topé ya président Joseph Kabila lelo yo azali kana opposition akanga mingi prisonnier mwana mboka azali président national ya Union nationale des nationalistes UNANA en sigle tozobeta masolo nae à partir ya fleuve Congo hôtel mwana mboka prince Willy Michiki ozali sous moto ya ko présenter te Mbote ndeko Flavien soki obeti lelo www.cni.cd okomona na oyo fiche ya baresultat ya feni moko apublie ndenge baponaki nga neti nguba donc j'étais massivement élu na circonscription électorale na ngai ya Walikale donc ndenge nazali awa nazali député national élu ya population ya Walikale comme pe toza pe na ba député nationaux nommés par la constitutionnelle ngai nazali élu donc nazali très nango nazoloba oyo ya kosege baza banome biso tozali baéli ya peuple yango nadesidaki na bi nini nakopesa population ya Walikale oyo bamponinga avec 54 123 voix nazalaki élu spécial puisque nombre de votants na Walikale ezalaki 108 000 voix to nazalaki presque na 51% nabekango élu spécial conformément ya article 108.3 ya loi électorale ndeko nanga sinde lisolo wana nazolinga kobeta sikoyo baponi ngai d'abord na seigneur komona bapesinga presque 13 millions donc naza toujours mutu ya liboso malgré 13 millions mais toki pour récupérer puisque nazalaki parmi bara candidat oyo bazwaki 99% ya bamilitaire de vote ndeko nake na cour constitutionnelle ya liboso ekokamwisa bato meme bato bazokoseka balobi kaka réponse na nga requête na ngai ezali irrecevable pour défaut de qualité du requérant c'est-à-dire que ndeko oyo Joseph Olengakoyi balobi akoki te koengager la sorte alors que oyebi bien que Joseph Olengakoyi azali na kiti wana ya 700 comme président ya rassemblement conformément ya accord à signé na kati ya chambre wana kaka 3 esika tozalaki wana chambre 3 ezalaki kokambama na ba 3 membres fondateurs ya PPRD ndeko Mavungu azali directeur de cabinet ya ndeko Mobe Minako ezalaki président ya Assemblée nationale membre fondateur ya PPRD sénateur Bokona ya PPRD na juge mosusu maître Kundu azalaka mpe likaba ya président honoraire Kabila
ye mpe membre fondateur ya PPRD. Alors nake kokwea nde na bato ya PPRD ndeko ezalaki mpasi okomona meme badossier nyonso bazalaki kovalideka wana ezalaka bato na bango ya PPRD. yango wana te na lisolo apres ere tokolomba mpona bareforme ya cour constitutionnelle il faut koevite bapoliticien bato bazalaki engagé politiquement nete ndaki kotiaka biso na makambo ya justice puisque cour constitutionnelle eza dernier rempart nde mama ya justice ya moka soki cour constitutionnelle ebebi ekoli ekomi corrompi ndenge tozomona boye ekomi immoral système judiciaire nyonso ebebi oyo biso bachrétien kometa masolo ya arefunga ebaki baludor balekelani badepute oyo bazali na arrêté ya cour constitutionnelle lelo tokomi na 531 oyo bazali na baarrêté ao bavalidaki liboso baekonzali bavalide soki nombre total ya bango à moins que je me trompe mais omwana yabaki bango bana baarrêt na bango ezali bayeli mais na cour constitutionnelle tokomi na 531 ozali victime ya makambo ebele oyebisanga soki ezali ya so ete oyo ezali koloba bato ezali kosalisa miso ya ezango bakozala tata ekolo oyo abengaka bapartisan pour constitutionnel batya ya justice basala mosala ndenge bakobali mpona bango ezali baerreur matériel sikoyo soki ezali ya solo eza na tokomi na 531 ekoleka ndenge nabino bavuti bokolo yango nazoloba ndeko makambo mpona protocole ezala bato soki réellement totalaka na mboka oyo ya solo esika bato baza na sens ya honneur ya dignité il fallait bandeko wana ya cour constitutionnelle barendre kabriye badéfisika makambo assemblée nationale ezaka na 500 yasa ya solo bango baye korendre baarrêt 531 donc eleki sikoyo 31 mosusu bakotia bango yango lelo oyo tata mokonzi oyo asikatisiki aprometraki ke akotia makambo na mosolo oyebi ke buku likonzi reconnaître na pouvoir ya tata mokonzi bon fonctionnement ya bainstitution du moment où institution oyo etali makambo ya justice oyo cour constitutionnelle ezali kosala malamu président azali na bango ya kotelemisa yango alobi te mboka oyo lelo emonani bien ke mamonani oyo touti nango ezalaki désordre comment expliquer ke eli neti ngai reconnu par la CENI seye wana kungu kaka wana elobi wi gaso mpe oza koatteindre seye me ngai naza nome te na ndenge bato mosusu donc naza député na walikale eli me awa na kinshasa na parlement naza te yango tolobi boye tata mokonzi tshisekedi azwa courage na ye akotikala na histoire il faut après une année comme constitution elobi à dissoudre parlement wana puisque parlement wana ezali source ya conflit parlement wana eza ya conflit deuxième akelemisa mpe bato ya cour constitutionnelle puisque soki ye asali yango te baare oyo bazokorendre yango na nkombo ya tata mokonzi Tshisekedi bazali koexécute yango na nkombo ya biso population bazela te biso population bazokoexécute baare na nkombo na biso to marché na kowa to marché na baparlement to baka kotima na Burkina Faso ka mboka moke boye bamarchaki na parlement président na parle kuna na azelaki te akimi ake Côte d'Ivoire lelo azali akomi balade akomi sans abri puisque kaka makambo ya boye donc président aluka utiliser pouvoir constitutionnel na ye pour arracher puisque confiance eza te justice nde etombolaka ekolo balobi boye la justice élève la nation soki justice eza les sources de défaut donc makambo ebebi voilà alors la haute qualité maturité ya base électorale oyo soki municipalité osali maître tozala ya bachefderi bazala bachefderi akala bachef quartier akala somiseebiso tolonga te électorale mais mwana mboka tozali bakesoi élection esala sena tomoni badepasi badepozaki bakandidature na bango mais bandeko opposition ya lamuka badepose kandidature na bango tokomi komona ezali na mwana mboka bato tozali na mwana mboka alexis tamomanga oyo ya FCC okomona ndenge nini lelo bandeko mibale bakomisa mpona
Lunga d'accord aye na mandat FCC mosusu aye na mandat na ye babengani sikoyo soki kuna élection esalemi est-ce que osali bandenge tomoni na sakour oyo ayeki na mandat ya FCC akoli mosusu ayi d'abord babiloko ya majorité wana bacongolais bakomi kofungola biso soki otali epa na nga moko na nord biso bato ya lamuka tozali majoritaire mais gouverneur auti na FCC oyo elekani na sankour c'est les 25 députés ya sankour je crois 22 bazali bato ya FCC mais candidat ya FCC aéchoué puisque ndeko mokumadi leki na biso Stéphane onayeba na poto azalaki wana comme indépendant. C'est pour dire que Tambwe Mwamba nazomona déjà Tambwe Mwamba akose retrouver lobi na baka wana ya bandeko mende na bandeko na ngai baninga na ka oyo ya Goma oyo bazalaki bakandida ekokamwisaka te puisque maturité politique ezokoma na bato lelo oyo régime wana ya badictature ya bamonde d'ordre civil il faut que ndeko Kabila bakosa ye te acomprendre que régime wana akopesa bakabine wana bamwa bazali kobutike makambo banemi bafandi na kamwa esika moko boye kote epoke wana ekomi révolution tokomi lelo na esika oyo bato balingi mpe mboka etombwa mboka ekozala te kaka kokamba na te twakati mutu komona ata mokosi Antoine Sekitulu ayabaki kokabila opartage bafani baimage bafoto oyo kotambola na barezo soso ntango mpe bakoloba keno ndekonemi mpe azalaki wana ndeko Félix Tshisekedi président public ayambi bango bazosolola mais binoka libanda biso lamuka oyo biso tozali base tolobi boye o biso libome kuna tomoni mokonzi ya kala na mokonzi ya sika baza misengo bakosolola po ete kongo ezalaka kimia ebilo olikikila te kona te wana eza justement wana eza bamascarade ndeko oyebi ke lelo ngai nasala na bato ya FCC wana nazalaka na bango na gouvernement nakotaka FCC te mais tozalaka na moni nga nazalaka na opposition signateur de l'accord ke nayebi banaya travail baza neti pourquoi ye azoya commence yo koke mais azosuwa yo olamuki boye je me rappelle na village biso bato tokola na mboka olali bien olamuki okuti makolo na yo po pasi alili yo oyoki na yo te nzoka nde ozoka neti passage exactement bazosala politike ya mpoka ndeko lelo bato ya FCC bamesalaki kozala na biloko baavantage ebele bazali kosuwa bazosala kosusu te président Tshisekedi akangi babine nyonso omoni yo moko bavantire bauti kosala ye azoita prérogative na ye ya kodésigner bamandataire public ya l'état ordonnance wana ezalaki contresigné par le premier ministre malgré des missionnaires c'est lui qui fait fonction ezalaki akolo mais ministre ya portefeuille ati boye alobi aza malade yango esilaka te comme si un autre ministre puisqu'il n'a pas la gouvernement ce qui ministre moko aza indisponible le premier ministre akoki kodésigner un autre ministre asala intérim na ye ou pour expédier les affaires courantes ou pour des urgences de l'État, ministre mosusu akoki kosigner notification mais esalami te mpona nini puisque balingi kotia baton na roue ya pression lelo Tshisekedi akomi humilié un chef de l'État baordonnance na ye koma neti bapapier atonete kutu kuna na lubumbashi bemekaki etungu aya biso kopi oyo bapesaki ezoki akwaki yango na tonete puisque azangi place akokele nango ce sont les mêmes baza yango bamonte stratégie baluki joker na bango joker na bango s'appelle Tambwe Mwamba moto oyo il n'a rien à gagner il a déjà tout perdu. Oui, puis que Tambwe Mwamba na Kini, azaki élite na 2011, azaki élite na 2016. Oui, mais ndenge ba élection à second degré, ndenge kanaki partout na Sénat, ezali kaka tia na tia. Yango pe akiko se. Alors mission na ye, comme déjà dans le monde on a ba démêler à justice. Les justice belge, il faut qu'on poursuive pour crime contre l'humanité. Ayebi que avenir na ye ezali
ndeko na poto justice ezalaka te oyeka makangi yo te. Il s'est présenté la procédure, investigation est continuée. La famille a la victime, au Kotungaï, Naza, un de ces gens-là. Oui, Naza n'a pas tué la famille, parmi les centaines là, il y a un vol commercial. Il y a Sylvain Erlich, il y a innocent, il y a tant de membres à Betaki Massassi, à Bomi, à Congolais, à l'étranger, à l'étranger, à Congolais, Naza n'a pas tué. Donc, procéder les gens à tout moment, aucun moment, il va retirer ma boque. Donc, les loyaux, biso tout le monde y a un suspect. Et ça, la marque, ça, la marque. Yangwana, au moni, ndeko, oza sukana na zote sa yo, ndeko Flavien. Yangwana, au moni, qui est bandé par FCC, par le vide. Comment tokoki d'une façon démocratique? Na koto sa kokoli kozi, hôtel Misa, de Tshisekedi, Félix Tshilombo, na pouvoir. Il faut pas mettre en accusation pour haute trahison. Complot et salami. Déjà, pas comme tout ça, c'est salami. Balobi, puisque pour apporter un chef de l'État en accusation pour haute trahison, c'est prévu par la Constitution et c'est démocratique. Mais il faut les deux chambres battre les murs. Comme Monique Janine Babou, où il y a la présidence, il y a l'Assemblée nationale. Azali na vice-président naye oya kongola miso makasi. Ndeko Kabundu Marc makambo kuna ko leka eza difficile. En plus mobali naye azali mulumba mataka sayo. Ndeko ya président de la République ndenge ya ndeko ya et pour ça c'est difficile que baya lelo ko déstabiliser moi si amundi ya puisque on n'est pas baloba moi si à se soumettre à mobali. Alors il faut bâtir un motoyo assez à perdre ma camion. Motoyo à rechercher des coupes à bas, qui faut ça. Des potents de moi, des millions de dollars à Makila, il n'y a pas de problème à beaucoup d'ailleurs. D'abord, des potents de moi, à la mission, on a une compte Sénat, des potents la majorité écrasante, presque plus de 85%. Il y a des sénateurs, FCC, pas que j'ai une mission, on a tout ça, il y a une dirigeant, il y a un chef de l'État a commis l'accusation par un corruptionnaire. Il y a un corruptionnaire qui est allé, 3/5 et un membre qu'on a, l'autre parti, il y a un membre PFL. Il était serviteur de la CFDT. Aujourd'hui, on a un membre fondateur de la PFL. Le vrai magistrat, eza Noël Kalonda, eza Wasenda kutu amona ba désordre wana amipenda naye akinasio kuna ni makambo fayula lobino no oyo ba ko eza musoto moni batu wana bazata batu moko ya barrière alota landa musolo te atani carrière naye amire yango sikoyo balobi nini il faut natiquer bakosala na perchoir ya Assemblée nationale na bureau définitif bati ya mutu akashi. Alors que la coalition FCC cache dans le Sénat, puisque dans l'Assemblée nationale, il y a un cache. Pourquoi dans le Sénat, il y a un cache? De DD, Balobino, Basti, Bazakafité, Balobino, tout y a peu moins cité. Il y a un gros monde à ticket dans Bango, Bati, moins cité. Na ticket na Bango, Bati, Bato, Batama, problème quand ça, Batu a été piqué. Non, c'est-à-dire que cache a zappé dans l'attitude, il y a un candidat naïf. Mais c'est que le monde a dit bizarre, comment bien nous avons une coalition des gens qui ont décidé na ba candidat, mais elle va commis na bureau définitif du Sénat na écarté caché. Et ça quand FCC makamnyoso otenyoso les autres c'est pour dire qu'il y a envoyé sous roche. Il y a une mission, il y a tant de mwamba. Et ça y a coupé cacao. Puis il y a dit que ceux qui présentent la République a commis des situés, nous avons ça l'intérim. Et ça dit président et Sénat. Donc tant de mwamba, il y a que la future président, la Constitution est prévoit 60 jours, mais dans le dit qu'il est au-delà. Ce qui fait que Makambo va qui cause dans ma Polani. Na Bakir,
balingi kosomona absolument balingi bazwa kote oyo à travers cours d'état constitutionnel oyo bazali kosala yango biso ndenge olobi baprophète il faut to anticiper tokoma ti wana puisque soki kao ekomi lelo toyebi ndenge bataka ndenge esila peza c'est pourquoi ndeko oyo modeste baati lokoyebo azali moïse aye kofungula biso miso abebisi kopela bango yango baati ya bandoloba nakobimisa basekret yango wana babisi baati zwata kivis premier ministre alobi te nga nalingi makina bakokoleta yango natengi na bandeko basénateur même mandat na bino ya 5 ans eriske esalawa te puisque ntango mwamba c'est un ennemi du peuple azosala mission na ye ezali salle de besogne oyo yango biso todéclenche baaction à partir ya mercredi le 24 tozosala marche ya motuya gouverneur aza au-dessus de la loi te la loi c'est la manifestation publique eza claire biso tokorespecte loi tokotutana na kasongo c'est pas la première fois kasongo ye moko ata mokonzi ya police ayebi mibeko akoki koempêcher te citoyen à s'exprimer librement on a informé le 24 et puis le 25 le 26 le 27 tokocité tokobanda kolana na sénat pour jusque tout le monde a réellement ntango mwamba akoleka wapi baati te ata moto mosusu me ntango mwamba te toboye tobeteli esete mpenza soki parle du peuple wana nde tolobi baélecteur bauti na population no nde tozosi bango volonté na biso mais justement na sankouro c'est la volonté ya population de s'exprimer il faut pesa majorité wana ekosala eloko te puisque majorité ekoya koécraser minorité te pour des faits ya baindividu pour faire plaisir à des individus comme ntango ya moto aza na makila na maboko merci voilà il y a une chose je vais saluer si vous avez développé les 7 minutes vraiment moi la boka tozali zéro je salue tokozo facilement kosala makolo ya gouvernement là na mikolo ya opesa mpe makanisi otange gouvernement wana ya ilinga okomona ngo ndenge nini basi makanisi eza kosa merci ndeko tokolokango mais gouvernement lelo ekobima sikoyo te puisque iko sikoyo baréévaluer majorité d'autant plus que deuxième force politique ya FCC baati ya bimi donc baati déjà aza presque na bato letakaka na mokonzi ya mboka yambaki Dr Joseph Kabila mais mina bato eza impossible puisque ndeko baati aza na plus de 44 députés à part oyo bakokota sikoyo donc ekochanger lelo force politique à présent voilà bandeko balaziko nazoka kozwa mwana mboka presque bazali korapele double façade na ntango ya mobutu ministre ntango ya Joseph Kabila ministre mpe lelo oyo azali na opposition akolinga kaka mpona changement mboka bazolobi docteur lomina evite mosusu Bote mwana mboka. Bote madame. Merci professeur Kalele Motuna nanga liboso ezali boye lamuka ezali na kati ya kokende na kopanzana. Siko Martin Fayulu mutu oyo bo kanisa ki aza président de la République obino bo ponaki lamuka ezokende na kokufa siko yo kokende wapi? Ezokende na kokufa wapi parce que toza étonné pourquoi ba Congolais, pourquoi ba Tumwindo balingaka kaka komona mabe. Lamuka ezali création ya individu te. Lamuka bino ba Congolais bosengaki biso to fanda elongo to présenter bino candidat unique de l'opposition pour assurer la concurrence na candidat ya monsieur Kabila topesaki bino Martin Fayulu bo applaudiraki bolingaki nini changement bolingaki nini lutte pour la démocratie lelo yo bandi ko boya démocratie bandi ko boya bomoko ya lamuka il faut lamuka ekufa oyo tozo komona sur le terrain pourquoi bolobaka yango te mariage FCC cash est-ce que ça marche
Vérité des urnes, ça signifie simplement que il faut toto ça mibeko na makambo etali la démocratie. Ceux qui au sali historique y a eu des pestes. Ils disent basali 37 ans de lutte. C'est la lutte pour la démocratie. En Amérique, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, bazoko bunda poyanin. Perfection, la démocratie. Pourquoi awa? Démocratie ekoti ndanu te bolingie sila bozongera na dictature. Est-ce que c'est normal? Biso tozoko lutter pour la démocratie. Soki bino bolobi tolembi makambo ya lutte pour la démocratie tozongela dictature bozonga tokolanda bino te hein? Professeur Kalele, pour nini bolingi ko sala opposition républicaine te hein pour na ko aider ba institution. Madame, je suppose que yo tanga aux à niveau universitaire. Est-ce que mutoyo alongaki na maponami azali mutu ya opposition? Biso tozwaki majorité na pa élection. Batu ya FCC bazo kwa avoué yango lelo. Martin Fayulu nde abimaki na opposition na élection wana. Il fallait akamba mboka bosali ba manœuvre bonome mutu mususu bolingi biso tondima ke nomination ya bino wana ezalaki makambo ya bien bokamba mboka biso tokota na opposition. Vous nous prenez pour qui? Pour des étourdis ou pour des fous? Vous reconnaître que Martin Fayulu Moutou a gagné qui belle élection, mais Mikole Uchikoleka, tout le monde qui document moko oyo Martin Fayulu a cela qui ne Félix Tshisekedi soi-disant pour na signer Moussala et sur qui là qui balobela qui on a betandu Kenya so point de vue. Maman, avant même les élections, tozalaki na bino na Senko, dans la grande salle de Senko. Vous étiez tous invités te présenter programme d'action Nabiso, te présenter programme de sortie de crise Nabiso. Avant ça, Tobandaï Kosala ba réunion n'a battu à eu des pestes sous la présidence. Il y a monsieur Chilombo Nalimete Toyokana Kikuna que Tokozana a 2 organes. Monsieur Kabila a gardé organe de exécutif. Monsieur Tshisekedi a gardé organe de contrôle de l'exécutif. Oyo Tobengaki Sensa et Salamaki. Monsieur Martin Fayulu Azalaki responsable Yaba Action. Et Salamaki Nambokoyo. Il n'y a pas 5 ans. Sikoyo bobo sani makambo nyonso wana ekomi Félix Martin asengi Moussala et pas à Félix. Vous prenez ça où? Qu'est-ce qui a changé? À l'état belge, tout ça, il y a une école, une université, mais c'était un enseignement pour former les agents d'exécution. Yo ozu bokonzi comme opposant oyo tozoko senga na yo repenser la philosophie de l'enseignement pour que les universités produisent les agents de conception, pas les agents d'exécution. Oyo tozoko mwa ba tricherie
au niveau des examens d'État, qu'est-ce qui s'est amélioré? Il y a beaucoup de diplômes, chèques sans provision. Ça continue. Hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, Batouazana, 80%, 90%, Bayebi attaque autant, Bayebi kokomate, Bayebi français té. Comment ils arrivent à avoir ces points-là? C'est sous Félix. Qu'est-ce qui a changé? Et vous voulez que nous on dise quoi? Professeur Kalele namoni émission na biso ekomi na suka na lingi oyebisa bayimboka moi liloba na suka en tant que coordonnateur ya lamuka pour émission na biso ekomi na suka. Ba Congolais nazo ko répéter avec regret tout ça la kaba effort tout ça la sérieux tout ça la ba effort toyeba histoire na biso. Monsieur Félix avec Monsieur Kamere sont en train de faire exactement la reproduction du régime de Léopold II, du régime de Mobutu, du régime de Monsieur Kabila. Vous êtes des intellectuels, vous devriez savoir ça. Hein? Et rappelez ça aux Congolais qui vous suivent à travers les médias, parce qu'on dit que médias ezali quatrième pouvoir. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Dacia! CPX c'est ma femme! Louis! Ah! Ils ont Mengaït! Ah! Oh yo l'équipe! On a l'équipe où il y a pas ce moment! Ah ma chère! Ah ma chère! Oyo! Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yoka moko likambo na ye. Izali na bajansi msusu baza ba cause ya bamatanga msusu. Tango na yoka kili sorile GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko sénaté CPX ezaka kaka moko. Boyo badongola miso buzakewa butiba désordre bukei busali makamabira ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. La constipation. GPX numéro 1 ya French Congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.